Métis noir, bonjour. Bonjour papa. Ouais, tu es mbangu liboso na yo, tala to zota mingete po to bi en plein voyage. To ngto ebiso kaka donc oui mambo zo lika na mboka moi liloba pona bandeko ba na mawa. En tout cas vraiment on opesa mes condoléances na famille nyonso yo. O vraiment baza éprouvé. En tout cas total raté que moi to kokota na ba polémique musu te wala za makambo ba ya mindele biso batu mundu to kolanda to moi to fungola pona biso. En tout cas tozala kaka tozala na makilaka ezaka rouge. Donc ezate que mundele donc na kokota vraiment mulai te ngana obeta bela en tout cas to vanda communauté congolaise nyonso nde batu tu ba vanda et puis voilà to lobela masolo kande ezala en tout cas mes condoléances na famille nyonso vraiment eza éprouvé et puis voilà quoi. Ouais, yango to moni on sentir en plein voyage, vous a chaud mais yo to moni en ra koto na réunion ezanga raté, to moni na ba sac. Moi biloko tozolo ba pièce mama pesa komboko masolo ngo ndenge nini. En tout cas nazara saper te. En tout cas na vraiment nazara propre. Au moins biso masolo forme to lobela ngo te. Au moins ti massa na Augustine. Maogi impine ayebi masolo. Ayebi masolo à l'époque na poto ya époque na biso. Yé pena muto kola na poto ayebi ton to kota ba printemps ba la Lafayette. Bat musu ba yaka na poto te. Donc ya za ba témoignage ayebi donc masolo forme to lobela ngo te. Te pona moi rappel au titre ka to koye ba te to mona na se moi ba vets ba nini. Caméra na biso za pena bien donc yé yo pena donc. Moi déjà lobby to lobela mamba forme te so za bezo batu. Oza bezo batu to sa polémique ba ta forme. Te babi yo na pas na obengi sarati. Olobi sara ba tout donc yo mo photo tout na yo pe. Nga za muta forme te na rande donc na la rande propre et puis voilà so za bezo ba ta forme na obenglo na dia wa belo na benglo tanya mukoko. On a besoin de ta forme. Bon, moi mbote na ba oya yo, ba wa mitema pena po babi sana carnet à la métisse to koye baté. Ba oya yo pena po babi ozara na ba oya yo na ba oyo ya yo. En tout cas, si on a pesa ba dédicace, na pesa na nuna vient na ono silimbambe babi mobali ya mbebo rouge, vient na ono silimbambe, Vicky Jenny Mokonjelo talaka yo simbi lion et Papi Zila babi honorable Papi Zila VD métis noir mikolo azo lia bien quoi. Ongenda la patrona, babi la beauté qui parle. Ma nièce chérie, Whitney da Costa, ba gros bisous si vous allez musika ya allemand. En tout cas, nazo pesa sous ba dédicace na ngai musika ya Luanda. Patrick Landu babi ni ya mama Kastalaka yo veut dire ya lelote ya banda kala. Et puis voilà quoi. Donc Bosani vena yo Anissé Mayele. Ah Anissé Mayele. Si Ngoto ne tombera jamais. Anissé Mayele babi le roi des discorettes, motema ya Miriel Mampuya, moi ça moyindo. Ndetka métis noir lili wa belo et puis voilà quoi. Donc ngana obeta bela. Non beta bela donc faut la ça na ebisio. Moi carnet de sa charge na yo ça siko après bela masolo zandeni. Et après bela en tout cas na la kota bela na ozonga ka boye ba lobby dimanche patala ka lobby lo sambo il faut to zwanzela butu donc il faut to zwanzela vers ba 4 et 5 heures to ya déjà boye potala ka lo sambo babi nzambende babi kibonzambende et puis voilà quoi donc on a obeta bela ndeka ezala donc masolo eza carré. Donc en tout cas vraiment na bandé les sous en tout cas mes condoléances la famille nyonso en tout cas toi na pas si vraiment ça fait mal et puis voilà quoi check.